Le sold out était ça, la notion de sold out, c'est différent dans mon équipe qu'on y faut le bar, on a des guichets fermés. Non. Sold out, c'est guichet fermé. Mais on s'est traduit en anglais. Pour parler moi en Angleterre, mais si vous avez bien anglais, sold out est lié essentiellement au nombre de billets vendus. Voilà, tous les cas. Bino Bawario. Bokoma ko masquer bilongi. Et puis bokoma ko masquer ba faire na bino. Pas seulement na ba faux compte bo créer ka pour ofinga ka ko commenter. Mabe pe bokoma mutu moko 30 compte. Afinga kaka. A commenter ka mabe et tali bisote. Tango ofinga bisote au continuer le boss. Nous sommes des spiritualistes. Jamais un jour tu ça la piaka. C'est impossible. Ponga mo la piaka za na ngoma ko pola tisa koya. Rontano même pas l'inzaka. Il y a pas martyr. Au moins martyr 14 heures ça le faut la battre. Faire ko ça la piaka na Rontano. Vous êtes malade ou quoi? Plein a craqué bien aimé Rontano ba s'appelle ba champagne. Ba yokaromba. Et pourtant na ngam na bino mo salini. Le même samedi à l'obin de Kofali pour passer un concert à Bordeaux. Pia, kako sakanate. Surtout le bibo, le bateau, non, boire pas danser. De botika la danse, maman, ma botika la ferry. C'est quand la soirée va pour. Attendez, Béni Ridoji. Ridoji nous avons béni. Bomoni TV radio te sal kata ndenga ko sakanate Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga Obozi, conseiller spirituel Jineway, chasseur des démons, l'homme qui a la clé des bonheurs, l'homme d'Amos 3-7, l'homme de Jérémie 15-18, les yeux de nos ancêtres, la voix ancestrale, le seul et l'unique, Molobelia Nzambe et Peba Koko, ils aura toujours Ngai. Merci pour la confiance, mes fidélités, communauté congolaise, communauté africaine ainsi que le monde entier, partout Boza Kolanda, conseiller spirituel et Jineway. Na pesi bino mbote na kombo ya Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Et puis tikate toto na botondi. Tika ete voilà. Toto na botondi na mokeli na nyonso pona souffle fele ya batelinga na yo na lobaka ngomet fois pe na kolobaka toujours. Vie ezalaka faveur ezalaka droite. Biso bijaka nkolo teke nkolo la musaki biso nkolo zo autant non. To ba dayaki bakufi lelo bakomi ngonga ote elingo bate baza ko corrompre nzambe ezali juste ngolo pe ma wana ne pesa mel biso tika zo nkembo lokomo masajoli parce que ya bongi yango bon dimanche à tous et à tous partout là où vous êtes au nom du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre benga voisin voisine vanessa bana deva TV pour awa ya mabeza la raté toujours ya balamu le seul unique adresse au bato ba pambwa maka bato ba komaka élevé toujours au nom puissant Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Tout ce matin nous m'avons tali musique et puis tout va dans la spiritualité. Bandeko, baby que non. Week-end nous avons yinda et surtout samedi il y a lobby. Ba concert ezala qui partout, ba tu ba kermesse na ville province à Kinshasa, ba tu ba kermesse na ba province et puis surtout vie na kata ville province à Kinshasa, les sous ba concert ya monene ezala qui pour la Jésus de l'Alliance Batering. À mon Afrique centrale que je salue avec tous les respects, à toutes les forces, le capitaine de la rumba congolaise qui est Ferregola, Nguya, il y a musique afrique. Moutoua ko mema mpifo, il y a musique à Congo. Moutoua ko pesa toujours Congo Valère na libanda penakati. Moutoua ko immortaliser ba taboulei, ba lombo makiadi, ba mère na biso ba kenda ba tchala mwana. Moutoua ko sala ba grand calé, moutoua ko pesa valeur à musique et surtout valeur ya rumba congolais. Et elle est toujours Jésus de nuance batering. Azalaki wapi lobby na kati ya Rontana salle moko. Oizaka na kati ya moko ya ba hotel ya vie province à Kinshasa. Wapi Ferregola mwana mama Rima Kesi a livré qui concert na ye avec impact na idéologie avec force. Ba kinois ba sepeli. Ba ki ba congé ba tikimi ki ya poto ba sepeli. Ba utaki partout dans le monde pour consommer mwana mama Rima Kesi Jésus de nuance batering mutana.
Afrique centrale. Vraiment, bato bazala qui décidé ba sepper les concerts. Mais tout le banini. Bino ba wario. Bino ba wario. Bokoma ko masquer bilongi. Et puis bokoma ko masquer ba faire na bino. Pas seulement na ba faux compte bo créaka pour ko finga ka ko commentaire mabe pe bokoma muto moko 30 compte. A finga kaka. A commentaire ka mabe et tali bisote. Tant bo finga bisote au continuer le bosoto au sala boulot. Pour comprendre la réalité, il y a ba faire auto et spiritualité fausse à la tête passante. La mémoire qui résonne. Boye concert avant. Concert bandité. Tant ba mise ba au sala balance. Boya ko zo ba image bo tanga ba groupe na bino wana. Ya ba wario netika ko bat basali pia ka pia ke za na ngambo ferete. Biso za ba kolo plein. Nous sommes les spiritualistes. Jamais un jour tu ça la piaka. C'est impossible. Ponga mona za wana. Piaka za na ngoni ya magopola nziza kuya. Rontana même pas l'inzaka. Ya ba martyr. Bon mona martyr 14h ça les faut la bateau. Faire ko ça la piaka na Rontana, mais vous êtes malade ou quoi? Plein il a craqué bien aimé Rontana ba s'appelle ba champagne, ba yoka rumba. Et pourtant, le même samedi à l'obin de Kofali pour passer un concert à Bordeaux. Pia, kako sakanate. Vérité, tika la vérité. TV za radio te. Sale yaka, ndi sale yaka. Sali bamba, ba lingi pina ba kati rideau, kata ye. J'aurais poko s'il te plaît. Ou bien na mutu musu ba ko meme 50 fois poto. C'est-à-dire que je ne peut 49 fois Mikili. Mais que ça la nini. Soit disant concert, mais au binana yo. C'est-à-dire que je non, bon, nini bou, na keye manzo na ke binana yi. Vraiment na habité. C'est-à-dire que bina. Na ba salwa na minene isenga kotiki ya print o yembi danger au bini. Bon, on a bino pas danser. En bon, de bon mo pesa bino position. Surtout le bibo, le bateau toujours non, bon, va danser. De botika la danse, maman, yemba, botika la ferry. Botika la pena ferry, yemba. Et ça la bien. Bandeko, toujours là que ça bino image, parce que to boye comme on dirait biso aller contre toni non, biso le bara toujours so ça les plaît to commissaire. Au beti pia ka to loba. Est-ce que vous comprenez? Comme ma musicien na poto. Et l'inko le batege non. Assurance y a plein. Non. Non. Malgré que créer agence, il y a comme même un musicien na poto. Mais ba musicien ba comme na poto, musicien ba obeta matolo. Nzala vraiment na habité. Na yo pe musicien yo ndeko amemi yo na poto. Aba na suko le saka yo tena mambutu. Bozo fing sa biso na ba restaurant bo tambola ba pa itu bo tambola wana. Poto ngo biso tout ozara wana. To kenda pe to zara wana. Ndé bo tambola bo biteno les réseaux sociaux comment ndé mo sakanate. Ndé bo singa wana malgré ba memi bino. Et so papé pour ça la promotion il y a moto a memi bino pour le bela ba salle pour le bela ba billet pour ça la ba plein. Qui s'y peut boire en côté. Bilo rabino ka ba charlatan ba marabout be skoro ba ventrer ba bilo ka mikem ki on. Spiritualité moins. Bo ça la plein de nini. Ba kaboli rideau ko kamwa to la vidéo. C'est quand la soirée va qu'on papa me dit c'est méchant. Béni rideau. Je les a béni. Pour Nantes. Bomoni TV radio te. Sal katakata na ndenga ko sakanate. Ridonteri angaye mutao koma na suka comprendre te. Tala bangango ba okosa yo, be screw wana ba vantere ba charlatan ba marabout ba okosa yo. Et puis mon ba Lions Club Illuminati ba pa ibo adhérer wana. Otang sabino ba livre trop. Pesa sima sala boy. Succès ya mukuse ba court toujours. La spiritualité c'est Dieu lui-même et nos ancêtres. So ba pesi ba boto la raté. Ba pesa peine à condition te. Balinga toujours sacrifice. Sacrifice za ko boma motote. Tozana sacrifice à makila. Tozana sacrifice à motoki. Do makoki do motoki mbongo. Tozana sacrifice ya temps. Yo sala ba sacrifice nini. Ya makila. Moto sala sacrifice trop makila. Ami benela ami kolo. Mikuse. Apusaka.
mikolo na ye mikuse et puis succès yango oyo elobi na Matthieu 4 8 9 succès yango mokuse esuka ndenge nini yango bomona tala kosila ya motu nabaki tant que je serai vivant faire asala bino boyi omonde bokende bomona kosila nde bokomosila ridonteri nde baokata pouvoir maléfique travailler na besprit impire conscience na bino na ba science occulte na ba loge na ba marabout ba katier ba charlatan ba escroc ba to pasi ba to nzala ba na rien ba magicien ba to baleka TV ya somi numéro ay ko démontrer ba ta bimisi mbongo impressionné on dirait pesa zo na pesa te celui qui donne l'argent c'est le Dieu suprême et nos ancêtres toujours à travers conseiller spirituel et Jinway. Appel conseiller spirituel et Jinway. Plus de 143 81 330 54 38. Plus de 143 81 330 54 38. Si vous avez la concert à Jésus de Nias Batering, vous avez la katakata rideau, si vous avez la paix entendant dengue les gars qui toreka. Toujours mais lelo lisusu yena ni Jésus de Nias Batering mwana mamari makese mwana molemo je parle en tant que conseiller spirituel le père spirituel des Gaulois des gladiateurs et de Jésus de Nias lelo chaque club héroïne mabe plein cause la susu ko sarala te ngodi faire gola mtabandi ba faire ba doubler il faut bon démarango ba faire ba doubler yango bino pe boko molanda ba doubler ndé a toujours donc lelo Jésus de Nias a obéta sous le na chaque club. Soma bien na yo, mutoza na kino ya ki congé, ou se près sa mère, ou se près sa famille. Aux angimbon habillé, benga conseiller spirituel chambre de monnaie, na ko kabela yo. Et ça la bien ya ko kota, au soma champagne na yo, o yo karumba. Ndengo yo ka ngora disque, ndengo yo ka mwana mama Maria oyemba. Ya lo baranete. Ya ibika ko yemba. Fera ibiko lo bata. Faire ibi juste kakoyemba mungongo na ende yango elukela yeba problème soki akosi poto na yangiama soki akosi boto na quadra koramane je profite directement de saluer mon pao mokonzi Aguada respectable légende quadra koramane bomoni ndenge makambo ko circuler au Koffi Olomide interpellé par la justice congolaise. Koffi Olomide ceci, Koffi Olomide c'est là. Vraiment pourquoi quand makambo ya quadre ya problème na mboko yo. Vraiment na habité ça. C'est-à-dire mboka mopi ma contre moto moko pourquoi mokili ya raboyi. Pourquoi makambo ya Koffi ndé comme un problème. Est-ce que mtana doit l'erreur te? Vraiment. Bande ko na biso ba congolais. Pourquoi est-ce que mtana droit à l'erreur te? On est humain. Personne n'est parfait. Mais mon Européen, mon bébé talibako, mon tout sera big non. Congo to bundana Rwanda te. Rwanda ne beta biso. Et comme il problème, et c'est Rwanda ko beta Congo. Et ça ka langage. Et ça ka maloba. C'est impossible boye bien que ennemi à Congo ça ka congolais. Ba konzo belé bato na gouvernement ba koteka Congo, banda ba za koteka ba teni na minduki ya Congo. Bokanga bango bo miya ba na justice. Parole. Il y a quadra koramane ndé au sala ke interpellation partout. Pourquoi mon kilia mutema mabe? Pourquoi m'tana do à l'erreur te?
bolonge wana boke tina boulot na ngasukuna ko diaboliser banini tout ça banini la présidence et talibino ngana ozala toujours nga pourquoi mutema be et bozo bosana ke nous sommes les hommes publics à part ba statut judiciaire toza batu ya population Quadra Kofi Olomide c'est un homme public mutukola Kofi so bokangi pour la parole moko boye oizala ngota muso injurité obi combien de fans bako révolté pe bosala ke bacompétent muso contre makambo ebele ya mboko boye bien pour pesa conseil c'est un frère c'est un boye balasima monoko contrôler yango ko beta sous le bakute bende matoyi mais ba faire wana to yoga wana c'est pas ça pourquoi tu as droit à l'erreur elle est passée na simbi directement de ko Zakari Baba Baswe Mola vieux Nabiso grand frère Nabiso to respectera yo mingi tu as compter côté abato maele parmi pena bato maele honorable tu as compter mais toi lui décide pour nini pourquoi boire toujours sur commis devant un 5 000 10 000 euros pour te faire changer langage un intellectuel comme vous Mola Zakari Baba Baswe oh le soldat les aranango existe raté les aranango guichet fermé vraiment na habité pour un soldat nini oh soldat les alliés kaka na makambo ya babi mais aranango guichet fermé non na linga le linko ba moto ateki babiye nyonso esili guichet fermé juste boya ngo pona nini bande ko boya na ndalo baki tolika mais le sold out était la notion ya sold out ezali eza différent na mona ki pe koni fuati mo ya loba akyo eza ba wana nde guichet fermé non sold out eza guichet fermé ti mais on s'entend en anglais pour parler moi en Angleterre mais tu l'as bien anglais car sold out est lié essentiellement au nombre de billets vendus voilà tous les cas vraiment ba parole à boyer et aussi la biso passe puis au Congo passe nous sommes en rapport au côté la ndeko fali bozo bo komisa héros ya batoto non mboko ba kofi bazala ba faire ba oyemba danger na mboko yo il faut zo aramoto mo bo komisa soki nini non ya kominani yango félicitations à Pompom yaki aboya ki kokende kuna bino lingani yaki ka repi yepe baba o neni biye banini non zwana ka kongwango nyonso mema bango poto isala bien mais biso pe to vendre to sala mamba poto to pesa pe visa mais vas-y la procédure normale ba interview ba prêtre ma motutu ba rendez-vous banini oya bino bokomba nani a profité na bisa motutu ana besoin viser États-Unis, Canada, Angleterre, Belgique et puis France ezali visa to yali voyage yali 2500 au Fotindambo to viser bimi au baxi reste ou soit to comme au baxi reste à tous en garantie compte télémonté mamtou prise en charge mamutu et alanga mona biso à part billet na yo moko kosomba voilà passeport yali c'est bon passeport yali te to sala yo express kana kacha compte wana appel conseiller spirituel Jinway plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 na profiter na ibisa batutu bo prier tellement trop bo sali confiance na ba pasteur ba rendre bino mauvais service ba zongi sa sincérité escroquerie nano et bandi l'église pour baza escroquer bino dim Deutéronome 14 22 jusqu'à 29 li vous allez voir dim pasteur azozo chaque fin du mois tes ayete benga veve orfele molekinzela beaucoup de l'église bolia dim soma masanga makasi soma biloko kolia bolia dim yaza na chance à 25% après 3 ans botanga Deutéronome 14 22 jusqu'à 29 il m'a évité qu'il a mal au son cola qu'il a mon kilinlan proverbe 8 22 lui il y a un homme qui parle là-bas l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres depuis les œuvres les plus anciennes j'ai été établi dès le commencement depuis l'origine de la terre lui proverbe 8 22 vous allez comprendre bien aimé bato bazana ba lo établir ba condamnation bato ba tabina siama lo ba famille ba problème ezako simate le Isaïe 25 dit et sur cette montagne la nature le voile qui valait toute l'habitat de la terre les couvertures qui couvrent toutes les nations
ngombe ezali losambo kuna nda lobi akopanza bavole bakuvertire la tabato ezali nini loi établir condamnation réclamation tala bato batiela bino loi kobota eza te to oke libala kama 2 ans 3 ans discussion moke okabani divorce yo na combien sozo avancé te ato sali 40 conteneurs il faut que na mopepe au déficit mutu mbongo amelio muta promet à réaliser te bat ba ya ba makambo libala ba obala te bo bota bana papa na papa bino tout famille bato maele rien ne marche ato simi 40 000 30 000 euros il faut que na mopepe yeso ke mbongo ezate taba projet tambongo ko ya ekeka boy aposto tuki na to sala ni na mbongo na to zana maboko etoboka ba dette spirituelle ozofuta banyongo yo koso yebite appel conseiller spirituel et Jinway plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 osala sia maloba après apôtre na pasteur prophète a ko distraire auto un charlatan et marabout baza bescro na loba na bino met fa bolanda ba marabout ba magicien ba le ka TVD bescro ba to passe ba to nzala odola quelque secondes ya bino apesa mbonga na nini apesa déjà nani mbongo ana combien déjà bomona ye wapi ona concert to na mutu mutakufeli au salvato bino nzamba tia bino liboso na mutu apambola ka déjà azaka na makambu ngamona za makambu c'est pas pour rien on m'appelle chambre de monnaie babi yeda 5 10 000 kabango bolingana loba ndeni po bondima mon peuple périt par manque faute de connaissances bino bo raisonner battre so moni mutazana mokeli tenko la jumo limona bo mo raisonner mutu wana za ki très nécessaire lelo bato comme regretter papa wemba mazaki wana babu lelo atikila bango kadwa kermes na data liwana ye bondi marape bato bapexio religion na yote bapexio réveil protestant na yote balongolo pe église te mais conscience faut ça là faut comprendre que ça parents au souffrir mingi mais ozolinga pe bano bakemba non para malonga lukabola mabana na ye Cohenir, pourquoi pas divorce la famille? Yo ça la divorce. Koulou tu n'as pas la divorce. Maman les gars ça la divorce. Moi on a mon tout divorce. Tu vois puis bon tu as la bana papa na papa. To bino mobali. Okobo ta bana ba maman maman tu vois puis. Oso combat te venu ça normal to va na canapé oso talanga. Appel conseiller spirituel et Jinway. Plus de 143 81 330 54 38 81 330 54 38. Je suis le seul et l'unique qui a kokota mozindo. Pona baibazunga mbala liboso, vous êtes devant un spiritualiste, un conseiller spirituel, pas un charlatan. Na pratique le spiritisme était des occultisme ba pratique ba to ba loge. Biloko mabe na pratique pe multisisme était le kola ba sango. Na pratique pe maraboutage était le kola ba maraboutombo verte ya ba quartier, magie noirté, blancheté, rougeté, talisman. Je suis spiritualiste. Wanda suna tangi zali bagania mais bagania mabe. Pour comme riche folie à moto, il faut couper là. Même maramozo retour d'affection pas maman ça zongela yo, te mobala zongela oya rouler la moto, ou dépenser bon molier na moto. Soma bataba, soma bangombe, dra ya pembe, oeba italio. Maki okokufa. Poli la bato. Pe ba escroquer na mbongo italio. Biso tolera moto ki moto te moto aloba mettre fo moto ya prêta serment pour le bonheur des autres si moto ki moto te mbongo eza makile les esprits et bon maka bikisa ke loba yo kaka suer na yo bimilaka 3-4 heures ok kayo tango tindi yango conseiller ko somba biloko sali musala conseiller ali moto ba serment sur ali moto ki no mwana nga kufa pona moto ba serment mon ba charlatan marbo ba sakana bino parce que ba travailler na esprit maléfique esprit impire ata escroquer na yo le belelo te parce que esprit wana ya fouti bon pas servir un esprit maléfique a ko bengo pe na kombo na yo atangilo na ba membre de famille mas ancêtres noté que il y a des gens qui prient qui prêchent même mais ils ont déconnecté avec le Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. La connexion de Dieu existe dans la spiritualité comme riche lié pe mototé parce que la spiritualité c'est Dieu lui-même et nos ancêtres. Yo mona ko na yo mo rappeler le lobi abotora mais arrêtez olingi portefeuille porte-monnaie essence la yo mbongo muta pesa ngo ezalinga to la radi mo akufa na tikalanga moko petit gorille d'Afrique paix à son âme le seul spiritualiste mais dans la religion islam mazalaki spiritualiste to la gina yi biso me balé to sala spectacle ya kotombola comment dirais-je Coran en espace na mosquée ici qui botuna mikolo ba ba kola na mosquée ici qui la zando na Congo Kinshasa mosquée numéro 1 eza isoki
Mais malgré le citas et comment le quoi représentant islam nanini mais mosquée au salani ya bliboso na kisasa isoki et c'est parce que babiso ba grand golo tout ça là bas spectacle ya kotombola Coran en espace akufa na tikala ngamoko donc ngam na pesa mbongo olingi portefeuille porte-monnaie yokana ibisa eliaka moto te esenga makila te ezali bomengo nkola tela libota na yo mais faut on nzela conseiller natali sa mbongo ezali nini. L'argent, c'est les racines de tous les maux. L'eau, c'est la vie, mais sans l'argent, on ne peut pas vivre. Mongo wana benga conseil, après ça porte-monnaie. Porte-monnaie, ils allaient nini. Bon, mengo nzambati na libota no menanzela langa koki kozwa mais soko leki na nzela ba charlatan okoya kolia moto. Awa no se soma makana mbongo, no se futa makana mbongo. Portefeuille, ils allaient misato. Moko sanzaka 5 000 euros. Moko sanzaka 15 000 euros. Moko sanzaka 30 000 euros. Il y a 5 000, ils allaient 680. Il y a 15 000, ils allaient 1660. Il y a 30 000, ils allaient 3300. Ce que vous avez makoki incomplet, conseiller à Kosunga Yoka Kameta, on peut comme Léo. Donc ça reste. Et ceux qui peuvent continuer à payer, province aux alités. Mais c'est que c'est impossible comme c'est impossible. Pas porte-monnaie et comme la visa a 3 procédures. Yondo Kopona. Soit ebimeli na poche, ou yebisinga. Soit au kangisaki moko photo tinde tikali vite activer bimina saki soit au LTMI au tina sani au bengi vidéo to sali prière et bimina kachamai au fongoli directement na mbongo kobi mali boso équipera RT bosali 30 minutes et komelio au fongolo monimbongo condition ngweza ka moko bimisa mbongo na kati twaka pembeni na valise twaka na banque za mbongo normal ezateke sela moko moko te mwana simba amona et pour la mboula mai camarade moi c'est mon porte-monnaie a un problème de taba touché ya problème 0 R mususi ko ya au fongoli au monimbongo mbongo pe bimaki liboso ko ikotika ngoti 023,59 o bimisi po 0 R j0 ya po ya 0 R soki kutani ya liboso ko kata ko sans société pour sans la yo il faut tinda 160 euros ou dollars sur les canadiens to livre pour activer ezateke na ko bela lipoma ah makamba libo mais la kate et kokata mutaibi yo benga ngofutaka 160 tozongisi. Est-ce que vous comprenez? Benga aux portefeuille na yo au tout na bénéfice à moi spirituel les années bon wana zo tani na lié mutute oui bénéfice na bango ezali ba chance droit sur futa ki to kosoma 25 à loso yo tongo bo mesure na yo portefeuille mais 0 heure de 0 heure à 3 heures du matin opération seulement ya kosopa ba loso na ba reto ba batonda rebelle mututo akona tango na tongo pendant de la transport moi spirituel récupérer chance na yo mon portefeuille c'est pour le bonheur des autres et bon mara motote za ba chance bato wana o ba nataki loso yo pe fo sunga bato ba veuve ba orphelin ba aveugle le kezela pombo ozu o bomaki motote oyoki Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nada